Ibrahim Yanzambe ya ma Charlotte Pigeon Verte. Balobi abiso tozala arabe. Ma Charlotte Pigeon Verte. Omoni quand bana ngo awa donc boye kaka mankambu donc tozala roi na kati ya kaela. Le roi na kati ya kama tozozela voyage biso tutobunga. Donc ya Ibrahim Yanzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte. Tanti Claudine Kasongo moni makambo yango Even Ndekola na ebite René Simisi makambo ezalaka mesiki pesa ntango kafu partout quoi likola barge ezalaka boye donc tout préparer okende nzela ya Kisangani wana na se baza na première niveau biso oza na deuxième niveau likolo donc bango bana premier étage biso ata na deuxième étage tosaka moloko yango na ndenge show ya vitesse to vide na bango tolongwa se na se bacomprendre te na ndenge makambo yango kaka nde ezalaka quoi mais toza toujours ebele tozela toujours dans le bon ndenge ezalaka donc babelina na Angola donc ba Even Ndekola bino tout Fodi Mayemba Fabrice Dibasana toza vraiment ebele kuna donc aminga olobeza te quoi Ibrahim Yanzambe na nyonso le petit king est toujours là naza toujours na kati ya makambo to planifier ka makambo ndenge ezalaka soki komi prêt donc bana mai bo sentir quoi moi tour côté kuna nano nakota na bakota kati naza na problème au niveau ya famille mama tanga donc makambo ebele quoi etaki mwana mobali donc toza toujours yango moni dans les bons na olinga pe te kotika pesa ntango nde makambo pesa ntango nde solution. Merci à Ibrahim Yanzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte ansindosi mabosa ya kilote toki kobosana te boza vraiment ebele donc kala mingi te so na vide makambo yango tebika ndeni tosala po chose ate quoi donc se na se na bwa bayuma oyo batimbelaka na ozwa bango na cadre pe ya G donc video pe ezokotaka mbama moko yango moni mingi olobeza te basala ka ebele place boza kuna donc tobosani bino te quoi ya Ibrahim Yanzambe na nyonso aïe balobi quand on connaît quand on connaît pas on l'apprend dit je suis toujours dans les bons quand ndenge ezalaka yo kaba masuwa yo kaba nini kili partout donc on est vraiment ensemble dans les bons quoi le petit king est toujours là je vous love tous quoi Ibrahim Yanzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte Nimita tata mwasi Marie-Claire Segala Malaika bébé Didas makambo yango mpena kaka nde ezalaka te Loris la congolaise makambo yango ezalaka musique donc Ibrahim Yanzambe yo nde makambo yo nde kafu ma Charlotte Pigeon Verte ma sœur propre que j'aime beaucoup donc nakobosana te quoi masuwa kaka boye soki boseki boswani bobini moke boinani donc mo barando quoi asko tolingi bongo te talaka biso bata IVPP donc vérité polele quoi ya Ibrahim ya ma Charlotte Pigeon Verte ma sœur propre pesa ntango nde makambo te pesa ntango nde makambo pesa ntango nde solution on est toujours dans les Bagdad quoi merci beaucoup